Est-ce que Panzani kuna na édition ngezate? Est-ce que Panzani banani banani ba Rwandais bakimi? Bakisi ya lolemo sa lolemo ebimi kuna makambo ebimi grave. Bana basi batonga na baomboka te. Bana basi c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça, faut qu'on s'attendre à tout. Côté salinga ka moi passer ezaki na boko la yo. Nge salinga moi passer. Mais baza bandeko eza kanda c'est mutu so asali okanda pende ezokiso etubio. Taka mutu ka banene boto ebito ko akuchuba yo penda tubio epese penda kande peso libomba na taloba te. Omone ko lobiso eloko moko boye. Oye ko regretter poani na lobaki. Vous comprenez? Puis à Masta qui combo mais bando qui bake ko luka. Si bake ko zoa. Ba mati ba mirti bake ko zoa. Na bokela ko moi 2-3 mbwa kela pona zaka na kanda. Kana tala ke to niveau moto na ko za na kano te to la na ba mbwa kela. Na songa na sepe na ngona sa te pe lobi ke na bakela mbwa kela. Na bakela mbwa kela ndeni yo so peka pesa nga kabelanga. Yo mbalo so meki to fana nga na ba TV ba chep na miniature. So meki ba chep so mba na miniature. So meki biso mbale ba chep so ba na miniature fana lobi nga pe na fana lobi. Pesa di ba no ma wa soni so peka pesa nga kabelanga keba na yo nga ko bakela mbwa kela nga mninga na. Ana niveau mo na yo. Yo te loko nga na bokola kwa mwana boy. Keba ko meka soutien. Te loko bo ko matana mutanga lakso ke na ta ba komi bo na ta lobino bo keba na yo nga ko bakela mbwa kela. Ambala suka Renate akokoza pe msusu mpongo ki de sukite. Akoza pe msusu pe moi faillite moke ko kote la eboye a se retrouver dans ta ndene botai. Ene botai so asombi lipa balie. So asombi makayabu balie. So asombi poisson balie. Bon ba potana na bango mingi. O nde ambalo nde bimi. Ba potana na mingi bazonga na bango. Potana na bazonga na bango. Kanda. Eza kanda mtelobisa ki ebongo. Bana suka yo sobe keba na yo Oloba ngana na sila na ba audio na kota ki na oke ba audio ka grave ezati na ba audio na otinda ba oyo. O tina mwana wa registre ngana oka audio malonge zalati. Tina mwana wa audio na pesa kane mwana pesa conseil. Na finga ka ote na boma mwana ote na bana ko loba na o mabi ozo sala. Famille za sacré. Famille za sacré. Donc famille za lokola o sous lolemo na yo na minu na yo sui yango makile bimi obwaki mais ko bosa tenda mwetika le kozonga na kati. Fala famille c'est ça. Mais butu abi yo binyoso. Oui na yebi nyoso mais na koloba te. Na okiko ya ko tanda bande ko na ngate jamais. Na koloba te. Ya yo famille bombi. Ya bande ko mususo bimisa ka te ko déjà si moto pensa kiao. Aya gabia, oui bato bato so bia gabi mayele mabe. Mayele mabete. Mayele mabete. To salinde ni ko boma moto ya ka. Ah le kate ba mutole ka so azate. To salinde ni ko boma moto bengi. Ezali kamba famille. Ba couple baza motema moto. Moto ngai je crois na condamna kango. Papa na babotola déjà code mot de passe. Babotola déjà makamno so tous ko ya ko bloquer sur chaîne na nini. Et loko bongo ezala kama bato adversaire ba mo ko bozo lela. Lo mso zaka eterne bo bomba ngo. Ezaka moment mutu alinga lukaka ba vie kaka ya tie kaka caméra bandi biloba non ba bomba ka pe makamba secret na biso ya nzungu na biso bo bomba ngo pe nani. Ngani nga kuna fwa na mams na solo la na ye si la tala makasi. Asa pe na ba ebone belé. Kota no nda kwa nganga sala no ndengo lingi. Lukalo ka visa. Est-ce que ba Panzani kuna na édition ngezate? Ba Rwandais bakimi. Wangambu penda ba monike no oyo ko makamba kisi. Bango balobi bango batia kisi lolemo. Oyo so bazo yebisa mokonzi asali na bango mokonzi azolinga so azoyina batu misusu alingi te kaka bango. Eloko ebominga kaka o salaire ba mega. Ebi pe plazima. Ya na linga ke fort ndenga lobaka. Ah non. Boyambe? Boto sani. Aza mutabunga kinzela soka zoji to yambie. Maman mema papa na ni pas docteur Mogijo azali. Et sobe kala zaki c'est pour ça l'émission pour les émissions faut se masquer. Asa la biloko na de sobe wana lati tenya de sobe aka avani na kiti avani ko ça l'émission. OK. Azaki ko bombat. Azaki ko masquer.
Il est là que ben sobe ba la sobe de les commissions la ta masque. A olingate. Mama, if love is crazy, love is funny. Au nom de Jésus, matoye funga mamunokolo ba matoye funga mamunokolo ba na kombo na Yesu. Matoyi na ye na malobe ngai mama Lutumba nakendaki na prière ya convention oyo esalamaki ya papa Moïse ayaki awa nakendaki kuna na mwana nanga azalaki banda inane azalaki koloba te ti ndenge akokisi 23 ans ere tokendaki kuna papa abondelaki mpo na ye namoni akomi koyoka mpe koloba yango wana napesi nzambe oza na merci mpo na bolamu nyonso azosalela ngai. Shalom bana nzambe kana nge ezalaki ka ya depression makasi na banda kolala te na banda koganga na banda kolota bandoto mabe na kondaki na silaki nzoto bamemaki nga na hôpital psychiatrique na dépensaki mbongo ebele esimbaki te or fallait na sala mémoire na ngai ya fin de cycle ba dépensaki koleka même na classe prophète moko ayebisi biso eza likambo kokende hôpital te eza likambo koluka nzambe epa na ye moko esimbaki te tokende na ba ministère ebele ba prophète ebele simba ete mais nakumisi nzambe ya papa Moïse po mokolo bamemaki nga dès le premier jour epa na ye asimbaki ngai mutu na ngai komaki stable ezo chauffer lisusu te nakomi kolala pongi nakomi kolia nazoganga lisusu te naomona su bandoto mabe te or ce n'était pas le cas pendant 4 ans nde na pamboli nzambe ya Osana nayokumisa nzambe ya pasteur Moïse na oyo tosala na kati na faye na biso tomitungisani mingi na problème ya divorce otambolaki par-ci par-là tokutana baprofete ebele misusu basinga biso bambongo alors lelo tokutana na pasteur Moïse asi kosala biso délivrance la délivrance wana akangoli biso amoni ezongi na kati na ndako esengo ekoti na kati na ndako mwasi tanga tokomi kosola malamu tozali mpe kotalana lelo esengo ekoti yango tokokumisa nzambe na Osana aza malamu. Mais au kumisa nzambe ya Osana po ça fait 2 ans passés dans un problème sérieux à misu surtout ce mois za makasi flou na komona distance te mais ndenge na ko leka délivrance na remarqué un changement mo makasi sans lunettes na zo mona clair donc na kumisa vraiment nzambe Osana zo sala donc na moni ke na olata le sous lunettes te ya on est au kumisa nzambe Osana na lobaki déjà ba maladie oyo wumela katango molai oyo sila kate ezalinde démoniaque ba divorce belé tozo komona tango nyonso awa ezali pe kidoki boya nango epai na nzambe nde bokobika nazozela bino na moto. Bonjour très chers amis internautes, bienvenue dans votre émission, la seule émission qui vous donne l'actualité, les news et ça tout Babango avec Yves Ipan, tout ce directeur d'info, la fin avec la série continue toujours dans votre chaîne Super Promo de 140 ans. Voilà, nous sommes déjà avec Gabi, Maman Tumba, Maman Lamba, on est sur la combo naïe pour les mots de awa. Donc sur la par rapport il y a oignon c'est comme la émission na table na biso mokola lelo merci na Pierrot Mazala derrière la caméra merci na Maman Emile Mamoté mais tous peuple l'embêté Maman Likelemba Billy Vumuka Fondation tous na ba bienvenue orphelin et na bo sanité exemple propre Jean Robert Kalala des savants c'est la force qui a été notée il y a Maman Nicole Maman la parfaite na Katia Paris et grand merci aussi à toi mon ami hein pour prendre du bon à Katia Canada la bo sanité qui c'était le fiti on est toujours ensemble voilà. Nous sommes déjà avec Gabi, Maman Tumba, et encore et toujours. Joyeux anniversaire. Hein? Merci beaucoup. Merci Seigneur Jésus-Christ. Peut-être que nous avons soutenir mais na tomboli bonsambe na ye azalokumu. Déjà, parce que le temps a tout le âge noir ou le temps a été bon. So du âge na okoso kaka. Okoso? Oui. Bon la vérité. Voilà âge monsieur. Ngande mo konza vérité na TV. Na okoso ka âge. Est-ce que vous devez moi âge pour ni magambo. To lingi na bisote. Kas. To lingi na bisote. Bon foli to boy na bisote ko na sani. Mais bon qui n'est pas vers la mort hein. Âge qui là j'avance la mort approche hein. Donc il y a des cagato boy. Yo que verni. Et puis son nyonso mais sonné tu vas ressusciter. J'ai 42 ans. Abotement le 30 juin 1900. Mais ba les rapports mité, bo ba le kokolo ba to za 50 à 60 ya pour ngai ndi. Biso le basi to lingaka te.
Eh, mobali na pompe. So Gaïta fait anniversaire tous les cas. Le 9 novembre, lequel le 9. Le 9. Il y a aussi 30 ans. 30 ans. Ah, c'est bien. Moi, tout le monde qui a mon bagage. Aussi 30 ans. Tu es dans Hervé. Hervé, tu as les sommations. 32, 33. Il y a Gabi Abotan à 17 ans. Âge à bas, on a ça. Ok. Hervé à 32, des cas à 30. Ok. Il y a Gabi Abotan à 16 ans. 17 ans. Moi, j'ai toujours déjà. T'es besoin de voilà. Besoin de kosa kaka. Batu bazoboya na bango ngala ngami pose na izunga te. Ok. Alors nani so izunga ko to bien pona ko botaka société. Nani dérangement ngote. Bakoko na ngani bana na ngai bana na ngai misatu ya mine ya mitano. C'est ça. C'est ce que papa Zali déjà. Poni. Bakoko na ngani na lobi. Et puis on bota la société qui me. Parce que na bota na société déjà. Bona bota bona na ke kolela na ke mona ke kolela ngai nge. Ah. Maramni. Voilà l'étape passée. Eh, voilà. Nzambe. Coucou la moyen Gabi juste to survoler mon kewana parce que avec le docteur Moguijo remède ya kosakanate pa maman ma papa là j'étais à vous signaler là mon auto mon sikoyo pour moi mutaki l'espace 2 semaines à une solution avec il a d'autres lokola pour solo lokola ngando lokola le kesse pena biso ma indombe kuna mais il a une solution parce que docteur Moguijo a pena remède ya bana Congo. Alors tu vas moi sur le quai il y a Gabi pour nini juste pour 2 minutes pour ça les longs jours en botama na yo hein. Ah d'accord. Ngala koli na koli fimoko tetu ya banda kala oui na koli tetu na koli na ninga bagangela ngate so na yoka yo so lo banga na ndenga malamu ndenga malembe ya kobondela wana yoki. OK. Mais soki yo tie ngapi na koyoka te. Même ata papa même maman. Na koli nazaki maele mingi na classe. OK. Mais na linga classe te. OK. Na linga ka ba vie moko artistique. Bakokanga basuki banini banini bilo moko bongo. Okata basuki de na vie moko bongo. OK. C'est ça qui mona matonge. Mais mwana malamu. C'est ça qui mona matonge. Qui mona matonge te comportement na ngaka. OK. Bana matonge ba kamona somme tout ozali na bango ba kola ki bien ba fumu beaucoup. Bazaki na bango bien tout. Donc c'est ça. C'est que le yengem de ça qui au bout de moi avant alors. Ouais. Voilà, tu parce que nazaki très joli. OK. Soko talimi sunanga na ekutani ozomona ke moi ezate. Démarche tout donc ezalaki depuis pour peinture na ngai na uta na métis. OK. Na uta pas métis donc nazaki vraiment canon. Bah grand frère banda obeto te poser na bango mobile. Et papa so zolinga mtasimba muninga te. Ah bon? A tout ça il m'avait. Et azolinga te. Mais à l'époque ceux qui ba synthèse azolinga te. Et d'ailleurs au moins Sony ouais, ezaki le moins Sony tellement ezaki na famille chrétienne. Famille chrétienne, papa langa pasteur na bima, maman langa diabonaise, donc moyen ya kosala autre mise avec te. OK. Babeta ka ote. Et l'autre. Bageti ko pas voisin. Batika pété. Ah, mozali bien, manoli ya pembe. Ah, batika pété. Manoli ya musika te donc 2 pas 3 pas côté. Té pembe nezalika papa Hervé. Papa Geta zaki na Kasavu. Ah. OK. Voilà. Tout à fait, c'est Nabiso, il y a mon collègue par rapport à Dr. Moguijo Lelo à Sungi, à Zosunga toujours parce que le 23 novembre déjà de ce mois ici, journée porte ouverte bandit pour Kenango le 1er janvier. Dans quelques jours, voilà. Ceux de yeux Lelo, parce que ils ont demandé tant de questions par rapport à Yoya Gabi. Malobia Gabi a expliqué biso makamu susu. C'est comme si a commis docteur Moguijo par rapport à Babilo explication pesa qui a poso Babilo on a tout bande ko ba mais ya Gabi après ko commencer na niveau na ndenge nini tandis que ya ta docteur te atangela ngote comment après ko expliquer biso bloco wana débiter justification ngo za nini par rapport aux autres questions bande watu mais bon ba batenga za na docteur
nazala docteur Mugisho nazala na cabinet na ye namonaka baka oyo eyaka na cabinet ya docteur Mugisho nani Yves basalaka confusion entre tache na cancer oyo tozobenga mokamate. Ok. Tampo bato basalaka yango basalaka confusion omoni tache mutakokoya na tache eza ndenge mosusu ndenge bango balobaka wana pakola soki concombre pakola nini aubergine soki oyo toliaka oyo tomati curcuma pakola na nini na pomme de terre eza mpona tache banoir moko ekangaka mutu peut-être tokoza wana otambolaki neti nga utaki matadi bamoyi wana ekangaki nga wana kokosalela yango omona mpe ekoki nango mpe kosala soki oza na po pete mais oyo tozobenga mokamate oyo eblokaka oyo ekangi mutu ekoti na kati ya nzoto ya mutu basalela yango bablagi wana mike mike oyo bango baoloba wana te nga nazoloba mpo nga nauti wana naza na expérience wana nazalaki simba boye nini kutuku te pa Teresia dabuyeli bakola nini yana nasali pomme de terre yaza na mokamate te yaza na rougeur ozo comprendre mais yazo tinda nga atindi mpe nga te asala kaka bien naza na zwa nini pomme de terre finama wana sala boye nasali na pomme de na regreta pomme de terre na fana lia na ngango. Oh là, ozo comprendre sala boye nasala tout esimba ngai te parce que nga nazalaki na mukama te nazalaki na tashi te ozo comprendre nazalaki na mukama te nazalaki na tashi te ozomona makambo nga azoloba oyo ya basashe oyo batiaka na posi te bakena bawenzo nyonso tuna bagambela nga kutu na bagrand marché soki te na baliberté nga kutu nini voisine na nga nazofanda na kimpwanza nanu ilofo olimbisanga nanu ilofo napesi yo mbote esika ozali voisine na nga azalaki ete kosomba mafuta na gambela bazwi sachet wana bamélange basali aye nango mais ebetaki ye awa manette ebetaki awa en tout cas nayebi te so sikoyo naza na numéro de susu te soki eza ekola to azwa solution nayebi te ebetaki ependa awa na bapoint oyo basashe wana mama kangela ngai wana batiaka na po baningisaka wana bazwaka huile batie bazwi tube moko batie bazwi mafuta batie bazwi nini batie bazwi kati batie batiaka le baningisi bapesi yo nauti na mondo wana ntango na moni ye eloko ebeti wana ngana no beti ngate wana vano na kimpwanza na mobimba tango ebeti awa ngabi nanu mafuta ngo tosomba ebeti yo boy nga ngabi nasali nini sukuli maboko nayeba te sopesa ka ba conséquence yango yango na mte landa ngai nayeba te ozomona nga navanda na cabinet docteur na fandi na osala mosala na ngai nazomona bato bazokota mutu mosusu mwana mwasi mosusu akoya kokota koti azokima bato bamona ye na mokamate c'est normal aye pa docteur wana po asukola elongi docteur amona elongi na ye bongo azongisa maquillage na ye asa nini abima omona mutu aye pe na akoti mwasi kitoko apangusi ka azwi ka banini na biso oyo balingete oyo kpakpakpakpakpakpakpa Ivo Leli mawa mais eloko moko epengaki awa olobi ozobanga 3 à 4 à 5 ans même tous oui yango nazoloba eloko wana mpe déranger bamama makasi bamama balobi mais pourquoi ya gabi akoloba ndenge wana yalingi biso nalobi mabe façon lobi eza lokolo seki bango naseki mutu te nga nazolo zambela ngai tala bamama eloko mukamate eza eloko osala nango jete dayebi nde bozala boyebi eloko nini babengi mukamate nga na opesa mutu conseil te mutu aza na kata mukamate ayebi makambo nga nazoloba nalobi clair nazobanga da 350 ozanga basi kitoko na mboka yokanti ena soba lotiaka ba makeup makeup oyo mpe boyaka eke kolakisa ti eloko moko ezali awa
Ozo comprendre. Oboyi ke make-up ango siko leko kozwa mobali. Surtout ba jeune fille. Leko kozwa mobali otieli make-up ango. Siko leko bolinga boke kolala. Ola na make-up na elongi. Il faut chocolat. Il faut elongi bimba bien za nini. O mobali ango tuna o mama o sokoli te bo chaque jour ndeno lala kana nini. Mibali musuba mibali atuna ka bazar. Mibali musuba ka basa sali samba mais mibali musuba tuna ka bazar. Ke mama sokola te ega dinga ka sokola ngone elongi na yo. Voilà. Osuka wapi? Indie. Osuka wapi? So na zo pesa conseil te. So na zo pesa conseil. Zo conseil pona uti na esika wana. Okay. Ozoki mana mobali motala. Na bete ko lisolo mo boye mutu na moko boye mobali ayaka. Mobali la tindela ke mbongo makambutu. Ya comédien on a atindela ke mbongo makambutu surtout. Ozo comprendre. Mobali ya boye ona na matadi. Nipe mamsuba bomba. Nese na bine. Mais yo ebiso zo matadi bi Gabriel bona tongo. Ozo comprendre. Abina bongo na tongo ngabi mama, elle soit lingio ka bongo. Abina nga jamais. Soka zaki mobimba. Anga bana za matadi. Mobali na musika ka ka futa ko ndako makamtu ko lia na yo. Soka zaki mobimba. Est-ce que vous comprenez nga? Vraiment, ça fait mal. Bazo comprendre nga. Ah, mukamato yo. Surtout qui m'a ndenge tout ça la nini. Parce que rien de comment ça la pote singa. Yo ke ozo mwasa mukamato meme na famille na yo. Son. Bon mais ba kozo ka prise wana. Mote libala mo to salema wa ikila ba redo suzu. Wa mukamate wana. Salima ben. Yo te pa mobali docteur Mogijo azani aza congolais. Ah congolais. Mais ya maman mema papa na ni pas docteur Mogijo azali. Nga ben azali so ozo numéro te benga ngai na 089 65 61 779 na ko peso numéro boye na pas docteur Mogijo awa ba pese traitement ba soigner. Voilà. Ya gabiyo ke na rapoto déjà. Ok, na ba mboka ebele na monde déjà c'est que ouais, na tamboli trop. Na ba 3 continents déjà OK. Likambo ya ba dermatologue, le quoi ba docteur Mogijo. Est-ce que ils ont un rendez-vous facile avec des dermatologues, ce que vous avez mis qu'il y a poto, ils ont un poso qui n'a pas de facile parce que les Congolais ont docteur Mogijo a un montant colossal, a cher, pas tout va qu'on bang la musique, bah bibe, cher, pas que docteur a cher ma casse, n'habite yo cher yanini, là écoute on a kamwa, kaka ni kamwa misu, kaka na esa oti, na kamwa ni kamwa misu, biso ana des opérations au télémica la beauté hôpital. Ok, bah moi va vendre sur wana, oye consultation, c'est là bah ça là, bazuyo ba fofuti mbongo na yo ba consulter tout. Mais on a mis ce comme on toque qu'on soit rendez-vous. Rendez-vous wana poto ngabi Irène. Rendez-vous sur yanini. On te a bazora rendez-vous ngabi donc il faut na kena no commune Belgique. Na kena na no Belgique ba ans ba yamba kinga ba duchesse na ba bobo manoka ba Christian Petit. Na kena nga après na yeko zonga nde na yeko kende. Donc na zone ko na rendez-vous ko et puis si on peut moi temps. Ozomona. Docteur Mogijo ko cher ngo ya nini? OK. Cher biloko tozo belisaka osomba oyo zwa boye sala boye kende boye leka c'est combien? Bilamba na poto combien? Combien? Hein? Oh, en tout cas, ils a pas si nani. Kabelo mona kabelo kuna prix boye pongo boye. Kopona ko bongisa ilongi na yo, elongi nde ngone za mutu. OK. Elongi nde ngwana mwasi elongi. Oh la dit so ba en calandre. Calandre mwasi nde elongi. Soki mwasi elongi zate tina moko pe ya yo ezate. OK. Parce que biloko o esala ke mobali alinga mwasi ezelongi. Sikoleka ko kuta na babiloko wana sikobolinga ngo ya nini oyo. Sikoba ndiko sa ndenge. Na ba camarade na mobali bakotonga yo. Ba kotonga. O mwasi na eliso mo sa ba tampon bo. Sikoba ndeko o bazala makaniti ya tampon yo. Basala ndenge mukama tezi bango ta ebele. Ebele lo bango souvent botika koyoka soni. Docteur aza musika te ba cabinet na ezebele na vile ça. Soki même otamboli kuno yete ya gabi opese so ba adresse. Bogoya même l'hôpital awa, na centre hospitalier na awa, docteur Mogijo na yolo. Bogoya toujours remède. N'hésitez pas à aller dans le bar, n'hésitez même pas. Yagabi, pas ça la ndenge nini. Kongola za teti mundele soka yote sika lobiko ndenge mwana mangu. Voilà. Mundele lingaka makambo na nzoto nete. Soka yoki awa bazobikisa na boye mbangu.
Comment là où les aliens nous dit boum. Alia tonda acha perique. Perique yango eloko zotie longi yango zotie nini. Bayema nyonga libumu leki nyonga rolate. Ah, mon boss ni lelo gola la nzala. Lobby nzala mo be bossé na ngosoko lié. Mise mo payemba nzala ya mikolo zomi et si la na bilé mokolo moko. Ah. Ozomon. Donc on a fait 3 jours nzala. Même mokolo moko kaka. Occupé ko lia biloko nyonso. Le poso d'autres les kenyos. Ceux qui écoutent ba artiste minene, ba musicien minene, ba ministre même. Ba ministre même. Bazoa pas docteur Mobijo, bazoa ko sexe ba peau, bazoa ko bongisa ba teinture na bango. Bazoa ko longola mukamate. Et bongo yo. Ça va, je pas ça né. Poser ba question, question ni opposer ba comme nazo déjà clair. Déjà question tu pas na bango ngai ba benga ngai. Question mais yango est déjà clair. OK. Et ça clair na cosité. Voilà. Na cosité. Ce que ba ça la ndenge ni bande bango. Na soko aider ba na ça ngo par amour. OK. So na zaka bolingote na sala ngote. Na zaka nga na biki, na benda pe baninga ba sala nini? Babika, c'est ça. Et ça ka na ba docteur lilo banzambi. O pesa lilo beza ezaka ko biki. Ndimi solo ba pena o ba mosana nzambe yango. Oui, et ça ko biki ça. Évangile. Oui. Oh, c'est évangile. C'est évangile. Bande ko ba ça ndenge nini? Balinga batu ndenge nini? Hein? Oh, yo za l'exemple esobe. OK. Hein? T'as esobe kala za ki pour ça l'émission pour les émissions, faut se masquer. Asa la biloko na de sobe wana lati tenya de sobe aka avani na kiti, avani ko ça l'émission. OK. Azaki ko bombati. Azaki ko masquette. Ah, il est là que ben sobe la sobe de les émissions là ta masque. A olingate. Pas question de vous tergiverser pendant vos longs et courts séjours à Kinshasa, la capitale congolaise. En famille, couple et singleton. Le meuble EMA met à votre disposition des appartements répondant aux normes internationales. Composés chacun d'un salon VIP, de chambres à coucher, salle à manger et salle de bain, ainsi que de cuisine, tout équipé. La connexion Wi-Fi en permanence. Pour les problèmes de coupures intempestives de courant électrique, un générateur disponible pour alimenter ces bijoux. Notre adresse, avenue Balinga, numéro 9, Yolocide, commune de Kalamou. Pour plus d'informations, plus 44 74 66 38 44, plus 44 75 39 90 053, plus 243 82 31 46 488. Chez Emma, c'est les conforts. OK. Aolingate pour nini azwi lobiko tala nenga zalaki tala nenga soba komi nazo mabe publication moko rapporti toko wa elengi na ye moko esengo na ye moko kobika na ye moko de akomi na kimia babilo monsieur saka ba tension iviozo ebate muto so azo sala ba tension za nini po surtout ba tension balingaka bazana mibali. OK ozomona o balingaka bazana mibali o basali vi mais alinga zana mobali kaka kotikila bala mike bazana mibali mais na moni bo partager mais ozomona pona ye za ko beba mais ezo sala sko souci wani sala nini azu mobali wa boye ka pona ngo azu mobali ko lingo bimana yete nyo sala souci sala ba tension na moni bo partager pe une partie à vie na yo na la die so ben oui to partager na yete biso so batamukamate okuna luki solution ayeli muninga okuna luki solution ayeli muninga meto bika kate. OK
te ko bikela pas docteur Mogijo yene mtabenda ou pas oui mtabenda ngasiko yo yebisanga siko na loba te na bikisa batu te pona yo mutu moko oloba ki makamna oloba za lokuta voilà otunanga so na za docteur souvent na bano batala so basala ndenge nini po bakoma pembela docteur ba baza libanda même na o baza na fleki ça basala ndenge nini po ba mona docteur ba pola ba mona docteur numéro docteur eza na yango les autres menacer écran otokomi docteur Mogijo otokomi docteur Mogijo soko lingo bengi direct soko lingo munda pa miso bazaka na batembe amone numéro yango mais olukaka benga ngai balukaka benga yo obengi na yo na 089 65 61 779 to sololi na biso nde to sololaka kaka nde bobende to sololaka na biso après na pesa numéro docteur Mogijo aussi obengi ye omonisi babi numéro ngo bayambaka na moi pasi bayambaka na moi pasi le bayisanga bongo na ebité pourquoi bon peut-être ba courant pe na disasa pe komi pe moi problème hein même les numéro oyo appelle souvent les kaka na moi pasi bat bayambaka te penza un numéro ils ont affiché des comment mi bali ko kwa mezali que batu bla kazo benga aotala ka programme na ye aotala kenga na za libre na benga mais azo ayebi problème ba docteur Mogijo te docteur Mogijo aza docteur même soso benga aza na salle d'offre même soso benga après sa traitement même soso benga azo sala boy yo zwa kaka message na yo tika audio. Ok, donc on bengi 2-3 fois. Aux yeux, tika audio. Ok, soit message dans WhatsApp. Oui, au tiki audio, peut-être il y a si peut-être à cause nini à vous rappeler. C'est ça le problème. Attends peine à ce bengo sur manga tika audio. C'est ça. Ok. Bah différents cabinets à docteur aussi centre hospitalier, bah ne pas comment nini. Ouais, na Victoire, tolo webi tolo ngwa ke sika to salaki na numéro 12, to comme na numéro 6. Ok. To comme na numéro 6 déjà quelques donc au départ. Des pas cap au ouais au logo na toi ka ba percer boy le numéro 12 to comme na numéro 6. OK. Na Victoire wana na en face à commune. Okay. En face à maison communale wana to za wana to za sous na bande ya Kalamu to za sous na bandal na côté ya la police ya Mbata wana na baka yao to za wana. Okay. Tout n'y a pas docteur Mogijo barola qui sayo zawana tout ça sous na Lubefu la première porte arrêt Lubefu avenue pe Lubefu. OK. Dans ce tout n'y a docteur Mogijo kuna kutu ba yebi yango surtout sur auquel sous na galerie présidentielle na ancienne galerie au Mathieu Escalator na aujourd'hui droite na yo au fungoli porte wana koti au Mathieu Escalier porte les autres là wana kaka yango na za cabinet je sais pas ya docteur Mogijo ye wana on s'est renseigné, au Totuni, Makamututu. Donc, nous sommes tous allés vraiment, tous bien. On a hôpital Nabiso, tous à Yolo. Ok. Tous à Yolo. Au programme Nabiso, le 23 novembre, il a fait à décembre. Décembre, oui. Donc, échographie Nabiso, échographie, tout au fêlé. Et pardon, $10. Échographie Nabiso, ça $10. Ok. Consultation au filet. Nini na biso traitement na biso 50-50. 50-50. Par rapport à résultat, maladie. Par rapport à résultat, ce qui reste na bimi, nini na yo au lieu de payer $100 au foutu $50. Au lieu de foutu $50 au foutu $25. Ok. C'est ça. Namoni ba ta moto awa namoni de commencer l'accident na moto na katia. Est-ce que ba ta mikwape batamikuwa bakoma mikuwa ba machine wana yaki ba médecin sur kikutu bazalaki na biso awa donc ba nini ba tobukana awa bazo traiter yango bato amikuwa e déplaça bato babukana kalao ba hôpital de kokaka ngote pas docteur Mogijo ezo koka ba papa ba 3e âge ba maman ba 3e âge oza na koko na yo to maman na yo asa koli koka kotele matin makolo pasi tout boya pas docteur Mogijo awa na hôpital na Yolo boko zo solution parce que awa solution ezo pesa ma ko sakana te bongo basha zemi pe ba ya consultation ba bango ezali $10. Nini pardon échographie na bango $10 ya pamba. O ezaka $40, ezaka $50, pas docteur Mogijo ça $10. Le 23 ti na fin de l'année. Mais ko solder à niveau oyo, je sais pas moi, na évité azo gagner nini. Na tout na ngo souvent parce que à Santara Bolingo azango envers ba congolais, yango mo na tout na boy. $10 ngana bi ngana uta ko sala $40 $40 na université mais les euros là $40
qui dans la casa, vous payez la victoire, c'est 40 ou 50 dollars. Mais 10 dollars au eu. En tout cas, azo gagné na eloko ta mesane ka kosunga. Docteur mesane ka kosunga, mesana kosunga batu. Amesa kosunga ba orphelin, amesa kosunga ba femme mère, amesa kosunga ba femme veuve. Donc amesa ne ka kosunga. Asala kama kampona mawa. Asunga kaka ba temso bat musu azo luka kenda ta aketa échographie yango ana mbongo te moi 10 dollars wana ayi ata futa ngo. Aleka na échographie. Cette adresse ya centre hospitalier docteur. Na Yolo, eza na Yolo Sud. Yolo Sud na obisika chauffeur atika on a terrain et cancard. On a terrain Kankar, au moins la station moko ezawana au katis na station wana. Station wana so kotalika likolo au moins na commis centre hospitalier docteur Mobijo. OK. Merci. Et alors bando bazana la diaspora, basa niveau baza ba produit docteur Mobijo. Est-ce que système mo docteur za na ngoya ko dit ça ba produit na ye pour la sunga diaspora bando baza libanda parce que nous avons entamé fin de l'année. Par réalité, papa biso yo, nous avons préparé biloko à fête bana, bilamba ya bana. Est-ce que docteur seulement réduction te kotona pour na kosunga bandeko bana poto? Docteur déjà ça facilite bango na DHL au filet. Nous autres DHL les cher. DHL cher, mais docteur Mogijo a facilité bango déjà. Bakendara nini produit le bango kendara na DHL au filet. Vous comprenez? Asunga partout pendant point docteur Mogijo sunga. Ah, ça c'est bien. Ben to continue na sujet na biso. O to ba ya gabi jamais to Alexis Boipo puis modèle pour na biso puis to zungi la mamba docteur Mogijo. Alors pendant bota la biso, ba mon déjà ba non c'est ba voyage hier. De part et d'autre. Il y a déjà plus de 30 ou 40 musiciens, plutôt j'allais dire comédiens, parce que Libanais Moka. Et puis tes productions, qui sont des 40. Et dans un mode, il y a une production là-bas. Il y a une production là-bas. Et là, tout le monde a compte là-bas. Et puis, il y a compte, il y a karaoké ou bien Zani, parce que karaoké a fait. Ouais, karaoké, le 28 décembre. Le 28 décembre, na Allemagne, na Berlin. Na Berlin, Tozobetawana, en tout cas, surtout le 28 décembre, vraiment, somba billet na yo, ils ont blaguité, ils ont qui na Bakata, donc il y a Mimi, donc il y a Jérémy, on dirait tonton Marie aussi, na Karine Pala, donc moi, je vais avoir visa, Tozo qui na bango. 5 personnes. Tozo qui na to yemba na nini. Maintenant, nous sommes Mabidi, la Kati, oui, le 22 décembre aussi, tu es na Bruxelles, na Madeleine. Tu es na Bruxelles, na Madeleine, billet à 35 €. Vraiment, somba billet na yo, tu es na Mabidi, tu es vraiment ébélé, Pierrot, Nani, Pierrot Dombasi, tu es moins ébélé, Mama Kalunga, et puis Nani, vient à Angile, wana Nani. Vie Gaou, tu es ébélé, tu es le 22, wana na Madeleine, na Bruxelles. Billet à encore 35 €. Sombi billet na yo déjà libéla, au bombi na yo nandaku. Le 22 tokutana wana na Madeleine. Moi ils ont la production compte la production na production ni tozo beta na bata viva. Ah bon. Viva la musique ezo kende nde memi pe ba to kena ba comédien. Un spectacle de bandi après bandi après bango ba ça tout ça juste un spectacle. Donc viva la musique toza baza kuna bango nyo surtout ba ozala wana. Mais ils ont tout na des productions wana les tout les pour ça pour baninge belé ba okende te. Il y a un lobby Lukaka visa. Ba Lukaka visa. So ils ont un visa. Bano bengi so partout. Ils ont une facilité, c'est ça aussi. Ah Lukaka kate ya. Bomaka nzoto. OK, monsieur ba komo kota denda wanganga déjà. Kota nonda kwanganga. Sala nondengo lingi. Lukaka visa. Kota nonda kwanganga zono ka visa. OK ndaka na yo ba bengi si yo. OK, parce que les gens benga batu ba luka batu ba ya eloko de boso kwa visa na batu bana ba visa. Ozomona eza bongo. Mais na kati wana eza poto eza esika wapi ba soignera ba ninga ma bien. C'est total bien gabita mokendaki remettre dans ma casse ozo ki pena na poto par rapport ya nzoto na yo.
Mais vous pensez que on a bino peut-être boui vous tiens dans liste wana qui a pour tout sonner misu. Bon moment na zola bato visa. Kotaka kombo na kati ya la production na pas producteur wana ngoza lelo ba bien. Ngai te, ngaba bengi nga kaka Keno Gabrieli. Ozoya boy production boy makato sola boy caché na o boy. Ici. OK. Basi bazola batimusu ba visa, les ba sa makamba bongo azala kité. C'est ça. Ah, ça le bel hôtel. Allo bani. On va la production de qui ne pas battre. Castona Ans. Ah, Ans pas ça. Castona nae. Ah, OK, ça c'est bien. Mais allo bala ngana tini. Peut-être yendem ta sala ki. Nde kanginga na okesu poto tena sa suli kamute pona Ans ntazolenga po yemta sele asale na. Il faut signaler quand même. Non, na kenda ya production na yi. Oh bango ba bengi sakinga na kenda ki na réaliser yango na kima ki eloko moko te na silisi na zongi. Oh ce que tu kali makamnanga. To tika to ya. Pona. Kaso ba ko lembi pe chesa ngo yo to na. C'est na bela lembi ki sasa te sasa ba lemba ngo te. Ah. So ke yika ko zonga. OK, bino tunde bo. So c'est pelo zonga nayo. Bino tu bo zonga nde bodo ken. Na ebite. Na vanda ndako ngona mutu te, na zapena projet mona mutu te. Moi je me vous nga bloc manga. Amono ndiye ba monsieur ebele ba okima. Ndenge yo mone nde bosololi na bango. Menga na sololi na mutu te. Nga na sololi na mutu te. Nga na kenda ki poto na nga bomonaki na silisi na zongi. Nazo kende lisusu. Soki 5 na zongi. Sepe 5 na zonga te na vandi na ngai. Aba ba bunga. Ça dépend de la ngaka. Amo ne ba bungalo esale makuna. Bungalo. Bungalo va passer la guitare so. Ah mãe, oh timba bien. Bah bozo. Oh timba. C'est d'abord 1 à 2 à 5 à 3 ans, le voilà d'habit. OK, bozo toujours à cheval les vraiment bien. Voilà. Yagabi. On a une bouteille à la canane. Maman Lekinanga. Nene bouteille dans maman Lekina. Alors la famille maman Lekina ça c'est lié là. Et na ça c'était maman Lekinanga direct. Bouteille. OK. Mais il va mon aller miti maleki papa. Waza leki musika. Ya musika ya pembeni te. Ya musika penza. Alors Renate il faut coup. Aza cousine nanga par alliance. Cuisine par alliance. OK. N'habitez surtout à la désara où ils ont les canelo, la comme ya nene. Cousine kutu te yaza lokwa mwana. O maman na enda za cousine nanga par alliance. Ah OK. Alors là où ils ont se passé entre les deux sœurs. On a réussi sur le lot, Nene Botaï, na convoqué aussi à l'organisation de la Teifoku. Des arts où ils ont les camons qui n'invitent ceux qui a Gabi aux 8 ans conseiller Bande Konayo parce que comment ça va ma belle invité en fait c'est ça nini. Bon ndenge za boye etikali ka ba connecter ande ba memi yango bazoki nango parce que Renate a le basu te Nene Botaï pas le basu te. Eza ba erreur eza ba kanda e yaka na famille soteza nango ka bongo kanda mutu sa ko peso kanda makasi omona pe obimi sur na réseaux sociaux ozomona ntako peso kanda moko osakana te obimi sur na réseaux sociaux ozomona donc eza makamba famille baswanaki badiskitaki okuna lobby mais ekozonga souté c'est fini donc voilà ezaki en fait en tout cas na edité na koki koloba ngote ya yo famille obombi na oloba te ya yo famille obombi ya bandeko mususu obimisaka te yango déjà si moto pensa kia aya kabia oui bato bato so bien kabi mayele mabe te eza likambo ya famille eza makambo elekaka famille nyonso tu famille eza sacré. Famille est sacrée. Donc, famille est lokola au sous le lait mon ayo na minu na yo sui yango makile bimi obwaki. Mais ko bossa tenda mwetika le kozonga na kati. Voilà, famille c'est ça. Mais vous tu as vu nyonso. Oui, na yebi nyonso mais na lo batin. Na oki ko ya ko tanda bande ko na ngate jamais. Mais tout yoka audio top vidéo ya ndeko na biso Renate nenga lobi na bokola yo na ndisa yo c'est normal ndeko na ye oh ndeko na ye
ndeko ne ye pe Renate akokoza pe mususu mpongo ki desuki te akoza pe mususu pe moi faillite moke kokotela eboye ase retrouver na ndaka ndene botai ene botai so asombi lipa balie so asombi makayabu balie so asombi poisson balie eza nango normal donc eza kofuani eza kofinga te ya lokozo bala mona na yo na bokola yo kasi oza mama na ngai bokolinga ya lokozo bala leki na yo oza bala leki na oke na bokola yo oza ya na ngafo bokola ngai. Mais est-ce que façon ya koloba c'est comme ça eza kanda mtelobisaki ebongo et c'est sili nango abi mbongo ngo ici la raté lenga mbongo ngo ozolanda ngo kaka tilelo na tika bino déjà na tika yo tout ça eza ka koswana yaka koswana ya la bongo mina réaction nene yo oza mwana pa nene réaction na tout le monde déjà na réseaux sociaux va ne pas interpréter encore que azape na kanda le billet pas azoleka pour que a réagir les kate so salindeni ko boma moto ya kata les kate ba muta oleka so azate so salindeni ko boma moto bengi ezali kamba famille ezali kamba nga moko te biso nyonso te biso so famille mobimba bato balobeli bango c'est tout bengi bekisi bekisi. Mais déjà, famille, déjà, tout le cabani pour déjà, dans les réseaux sociaux, déjà. Famille, cabana raté. Vidéo, on a déjà dans les réseaux sociaux, déjà. Famille, cabana raté. Bon, mon a bango kami balé. Bon, mais bapotana na bango mingi. On est en ballon, on est bimi. Mais bapotana na mingi, bazonga na bango. Bapotana na bazonga na bango. Nathalie Boulino, bazagi nango. Là, il y a matanga grand frère. Na Kassavou. Bana basi batonga na baomboka te. Bana basi c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça, faut qu'on s'attendre à tout. Juste un petit conseil na Pandekona. Na Renate ko yipse nini. Donc conseil na opesa ezaka ka côté salinga ka moi passe ezaki na bokola yo. Nge salinga moi passe. Mais baza bandeko ezakanda c'est mutu so asali okanda pende ezokiso etubi yo taka mutu ka banene boto ebite ko chuba yo penda chubi yo pese penda kande pese libomba kana taloba te omone ko lobiso eloko moko boye oye ko regretter poani na lobaki ozo comprendre puis amaskaki kombo me bandoki bake ko luka ti bake ko zwa ba mati ba mirti bake ko zwa ozo comprendre donc na condamner na muntu te dans le but que Renate asali mabe na le but que nene buta asali mabe donc dans le but na bango mibale batika makambo wana baza bandeko donc ba ko se retrouver na fête matanga na surtout tozana Renate tozana il faut na nene butai au fête nene butai kozala il faut quoi kozala OK vous comprendre c'est ça depuis que ma fille oh bazana ba famille différente ils rare maman bali maman mongo mais suppose comme famille moko kabwani na nini bango kaka eleka nango. OK bon ya gabi abomi na ya eleka nango on est aboy ko msama ma famille abila famille sacrée abombi mais si ya famille mususu to ya mona lobi retenez. Voilà likambo ya ba chaîne tout le monde ba chaîne belé c'est moi ici et autres les matés eza bloqué na buni na sali ba vidéo ta les matés tu pas regarder la tali ba ami nanga mingi dozana bango pe YouTube ba chaîne na bango vraiment ils ont fonctionné ils ont bloqué mais balobi on dirait ça YouTube ils ont ça et c'est ça la réalité mon ndenge wana mais tout le monde ndeko ya SB moi réclamation ezali et za ba main noire derrière ba to bloqué bango ba nini ba cook baza toujours comme ça ba cook baza motema moto ngai je crois na condamna kango vous comprenez na condamna kango si la tala makasi asape na ba ebone belé vous comprenez ezo salema partout si ko ndé salema partout YouTube c'est quoi pona azwa SB nde a matani kolo ke ya longola ye non biso so tozo mona ngo boss papa na babotola déjà code mot de passe babotola déjà makamno so tout ce ko ya ko bloquer sur chaîne na nini botika papa bato za pe responsable za pe na mwasi na bana nazo condamner eloko wana makasi c'est pas bien donc ça ba réalité YouTube c'est pas bien ça ba réalité YouTube ezo sala mabongo baza la penza pe na maîtrise. OK. Moni.
bazala pela biso so toza ba cook mais eloko ngala senga bazala na maîtrise ozo comprendre eloko bongo ezala comme bato ba adversaire ba moi ko bozo lela eloko monsieur zaka eterne bo bomba ngo ozo comprendre c'est ça ya oleka na TVT mais tu dis ba prophète ba bimi prophète ni en fait moi les gars bi pena donc ba vie na mise par rapport à tout ça mais eza partout azani faux prophète biso surtout aux autres ya bango ba diembelaka bango bayaka na likambo avant te bayaka na likambo après so likambo ko esalami ezo régner likambo ko boya ya ko diembela ba diembela aye wana ho ndenge eza boye to batia eka mais avant esalama poni waki koloba te okay avant esa bafaki ko ya koloba ke non ndeza bo sala attention bande eza boye ba chaîne na bino boye to moni ke salami yo ye ko ya ngana ndima bango te ngana ndima bato un vrai prophète ya kala likambo lingi salema na salami te bona bima nano balobela ope na sima likambo te ba biso na bima putu ba yebisaka biso avant keba likambo ngeyela yo keba likambo oni konika ba prière yo ya kokuta basala nzani boss to sa ba prière et dans mi peu mon occasion peut-être occasion mais mon anité occasion te lokuta baza ba lokuta balinga ka ba matalana bakoma ba prophète bakoma matalana lokuta voilà eza likambo YouTube ezo sala biso so tozomona ngo yo pozo mona ngo na chaîne note et kasi biso so tozomona ngo poni bokangami na SB kaka ne eza boye non eza makamba YouTube voilà baba cook batalaka film baba cook batalaka eza ka moment mutu alinga lukaka ba vie kaka ya tie kaka caméra bandi biloba non ba bomba ka pe makamba secret na biso ya nzungu na biso bo bomba ngo pe nani ngani nga kuna fana mams na solo la na ye na tuna est-ce que bazalaka na nini na nini na eloko nini non nini oyo WhatsApp na bango ya ba chroniqueur na ba chroniqueur ba pesa na ka ba conseil groupe ba pesa na ka ba conseil ba lobaka ba sala ka boy vous comprendre parce que okuna ndenge na ya salibo okuna ndenge na salibo yango moni allô ma fille oui naza na Sainte-Thérèse mais naza komona agence yango te petit excuse naza koluka jibe service eza yango a 0 mètre sima station yango wana kuna bonjour monsieur. Bonjour. Merci. Ah papa nayebisaki yo JB service eza esika kobunga te na station Sainte-Thérèse na sima na yango. Sima station. Yango JB service epai ya José Baïla. Papa, nazwa biloko na ngai. Ah, je comprends papa. Biloko c'est comment? Merci papa. Yo nde José Baïla? Non, ça a été. Qui a sali na mukili ya poto. Merci beaucoup. Ma fille, kubanda lelo agence ya solo oyo nga na confirmer eza bongo JB service. Alors ngai pe ya uti kuyibisa bande kuna ngai mususu pona kubenga JB service ba numero ya kubenga yango oyo en plus na JB service eloko eza awa eza na sécurité assurance et puis baza na respect ya maluba na bango ndenge balubaki ndenge kaka isalami abo na ba petit colis eyaka pe awa na JB service wow na ba mituka bandiku yo mutu oza na Europe po otinda biloko na yo kosankete te agence eza kaka moko JB service. Alors à part na Kinshasa eza pe na Brazzaville eza pe na Angola. Ah JB service José Baïla azo continue toujours kodona bango aza kubetaka bango frappe finale frappe na retour na este bapanzani. Oh wapi na este bapanzani nini kuna bozo kate
to makamba este yo lingo bomba otunite yo tunaka ya baba cook ya este ya este ba Tanzanie yo kala te babi ya mo tunite ko yele lo soni hey osoko joina mama le elamba magabi este ba Tanzanie kuna na ebisio meza te yo tuni ya baba cook yo kasi na protéger yo ngaza kuna oyo na kati oza koyo yebite zela tela na bali dia na chaîne mort déjà ala monika faire Linda et Davina et comme yo zo ka place makuna ninga zo yamba be kuna te zela na abi na tikeli bino ba salaire na bino ya ba mbega wana nani place mat leki ya na ba gérie ye mabe na bato français mabe na bato français makasi mama na moni de moko na lobi na ngaka oyo ezo salema se bozwa be mission bosali 10 bino moto boyeba ngada lobi oyo bino mo bobimisi oyo totali na TV na compte de la 3 chaîne na moni bitumezali ya bakomike donc yo contrôleur les gars ezoyinga na este este panzani banani banani barwandais bakimi boba mv3 bakisi ya lolemo esa lolemo ebimi kuna makambo ebimi grave yesu kota pa zuma kota pa zuma bendango bango nde bango balobi bango batiaka kisi na lolemo oyo nyonso bazoyebisa mokonzi asalelaka bango mokonzi azolinga azoyina bato misusu balingi te kaka bango bakoma otya biloko na nzoto moto epeli na este surtout na este eza rébellion to eza mpenza bakonzi bakabwani mpena nde omoniki ya mokonzi oyo akimi na ekipe nde bakela eza ndenge nini kasi nini wana nyonso mona te bato wana oyo nyonso bazolobaloba wana te bazobele wana te namoni mpena mwa batite ya mabe na oyo mpena mwa ngambu mpena bamoni keno oyo ekomaka bakisi eloko ebominga kaka osalaire ya bamega totikeli bino salaire ya bamega oyebi mpe plasima nalingaki fort ndenge alobaka non ye soki alobi atanda kasi ndeko ya tendresse leka gérite baka bandeko ya tendresse baba bapesa bango mpena pouvoir ya koloba tokoyamba kaka botosabo botosani aza moto abungaki nzela soki azongi toyambi ete ya omona bino te na wayeba bino te yango mpe ezobangisa bato Laure Bisalou, bon séjour na Congo, Kinshasa yango yo. Laure Bisalou, petit na ngai, aye, aza na Kinshasa awa. Laure Bisalou aza awa na Kinshasa na pesi mbote na bami bange na ngai, Chuchu Luambo, Sylvia Kake, Mimi Ngwango, nani Roli Matuta, Yamete Yangunda Songa Mbeli, Tete Yondo de Mia Mort, bokila lokonde fa pe kato na pesi bote na Marlène Bile ya gode tumbu yanga ya kati ba mibange na ngai na pesi no bambote ebele Mireille Kazu ma petite na kozala wana penza le 20 na ya déjà le 21 na kozala déjà na kati ya Bruxelles wana yo ebi kaka pona kele ko lia na restaurant ya nani ya Bernadette Masengu. En tout cas, balambaka kitoko non. Na kozala wana vraiment na kati ya Bruxelles. Tala ndenge nzambe asalelinga makambo leo nabina kozala wana na kozala. Ça c'est bien. Alors que na suka programme kozala wana banda suko luka ba visa banda suko bonde la makasi. Ouais. Yo zala ngo déjà. Biso meto luka ya. Na ozo. Et salobi. Docteur kutakenda ne toujours docteur kutakenda ne nyonso.
à côté wa bimiti ba États-Unis. Yo takenda na lo barate waka ke ya zone. Et oya kaka ya. Ba bandeko surtout ba patient nyonso bazali pemini à docteur Mobijo ba ya kana ba o bazota la biso na musika par rapport à programme il y a le 23 novembre qui le 1er janvier Kobukanate numéro de téléphone Kobukanate vraiment Kobukanate yaka batinda ki on a échographie moko ke deska ba $40 ba $50 yaka pas docteur Mobijo biso pas la biso $10 à partir le 23 novembre le 23 kaka oh à partir le 23 l'autre les 14 l'autre les 15 le 23 milengela oya échographie et si comme on dérange quoi batinda échographie au sera $40 en côté au moins na $10 na yo yaka mbango pas docteur Mobijo na yolo sid awa na côté terrain kankar à partir de terrain kaka so bika luka donc neni hôpital docteur Mobijo balakisi yo au katisno ka presse oye otali au mona centre hospitalier pas docteur Mobijo za wana okoti na yo kota na yo à l'aise consultation ça dango ofele basali yo ni na yo ozongi na onda o elonga te elonga voilà le numéro est affiché si vous bengi bozu directement docteur Mobijo vous allez le bienvenu ensemble de Bichona Bino on est toujours ensemble collés et soudés. Merci. À la prochaine fois. Bye bye. Bye bye.